Coucou, la famille à Canal Mimi Selunga apesi bino bambote nzamba lola azala na bino nzamba lola amo na bino na mabota na bino kaka ndenge tolobaka eloko échanger te nzamba za malamu akutanisi biso lisusu na bino vraiment na mokola lelo nayebi ke boza ya kosepela bomoni mimi na bino lisusu oyo nayebi ke bolingaka nganga pe nalingaka bino nzamba lola mona bino nzamba lola amona bino vraiment pe apambolela ngai bino. J'espère que nayebi ke boza vraiment bien na bandako na bino na mabota na mabala papa mama ndenge kana baka mama simba papa simba mama bana bo simba baboti na bino échange te donc to simbana po munguna akota te nzamba za malamu abombi biso abateli biso apesi biso lisusu semaine kitoko lelo eza samedi vraiment na pamboli nzambe po na samedi ya lelo nzamba lola apambola bino pe bisika bokotalela ngai nayebi ke boza malamu elongo na nkolo tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas bandeko na sepeli soko zala liboso na bino vraiment ba oyo yanga mais avant na nona kota na sujet nanga bandeko soko kutami na video na ngai ndeko na yo Mimi Selunga pona mbalano ya liboso ko hésiter te s'abonner, commenter et partager la vidéo et ko sala Mimi Selunga bien surtout like bozang sa ba like te mingi botala kanebi ke botala ka Mimi Selunga na bino mais au mona kaka obosani ko sa ba like ta musupe musupe abone pe ko tela Mimi like ebi kaka na ko tele like te eza malamu te bolingo eleki nyonso tolingana bandeko tolingana nzamba za bolingo pona nini te yo linganga nga pena linga na bolinga solo ya solo bandeko bobosana te bo commenter bo like bo partager vidéo nayebi ke bo partage ka vidéo kuta ba côté mususu ya bato boyebi te soko partager vidéo ya ndeko no Mimi Selunga tindeli muninga tala Mimi Selunga akoma koteya akoma koloba makama nzambe mingi po banda kala dia toloba makama nzambe tokoli na makama nzambe tala Mimi Selunga afongola chaîne na ye tolandaka ye apesaka conseil eza mabete ndeko nanga eza mabete zaka pona ko porter un plus na chaîne ya ndeko na bino Mimi Selunga po ekende liboso vraiment en tout cas po ekende liboso bo porter un plus bota maboko bo s'abonner surtout ko s'abonner commenter like vidéo et ko sala Mimi Selunga kitoko makasi partager muninga ona na mona Mimi Selunga te oya na yoka mate ya Mimi Selunga te ba conseil Mimi Selunga te partager et ko sala nga ba wow kaka bino ndenge na efsa bino kaka nga mwana bato ya nzambe na liboso na bino en tout cas bandeko tosolola kosolola esalaka babie kosolola ndenge yango ezosalake toyebana malamu soki bosololaka te ezala mwasi na mobali na kati ya ndako ezala mama na papa na kati ya ndako soki lisolo eza te soki mama na bana lisolo eza te papa na bana lisolo eza te en tout cas eloko malamu ekoleka na ndako ekozala te foto zaka na masolo yango Mimi Selunga yelaka bino ba conseil tosolola nayebi ke boyebi na bino yango bien bozaka na bino bien na bandako na bino msupe boleki Mimi Selunga na makambo ebele mais basololaka kaka basolola maelele kaka te donc ezangaka pe mwa mokie esika ezangaki omeki kobongisa ekosala Mimi Selunga ba bien makasi bandeko na ngai lelo vraiment nayeli bino kaka tozala motive na eloko na koloba na bino to se motivaka kaka ndeka mokili elobaka na eli bino ka titre na ngai ya lelo ezali ke kanda bandeko koma tokoki koevite milimo ya kanda koma tokoki koevite kosilika na bandaku kozala na ba problème par-ci par-là toyebi ke bana na nzambe eza malamu te Bible ezolakisa biso tokeba na molimo na kanda tokeba na kanda ebongisaka teo kanda ebebisaka kaka makambo yango na sujet na ngai na eli biso molimo na kanda bandeko na ngai boko découvrir na kati na kopesa bino pe témoignage ya Mimi Selunga
pona makambo ya kanda bandeko na ngai boseka te Mimi Selunga alinga mingi kolobela mingi vi na ye makambo na ye ke na lobela kaka ya baninga eske ya baninga tolobelaka biso moko tozangi makambo biso moko tosala berete biso moko tosala mabete biso moko tango zote ya baninga eske yo moko pe opasa na makambo nini osala makambo nini obe osala kati lelo tobosa na yango te toya kaka kotuba kaka baninga te kaka baninga bandeko na ngai eloko na ye kobetela bino lelo eloko na ye tosolola po tosungana eza ya koyinda eza ya kobeba yango na profite penza na mema penza ke molimo na kanda eza mabe makasi na par rapport ya eloko oyo na monaki bandeko na ngai eza na mama moko akendaki kobundisa mobali na ya pasteur na kati ya eglise eza ya koyinda bandeko pasteur babeti ye bambata na kati eglise pasteur azwi makofi pa ya mama donc eza ya koyinda mama azalaki ya kosilika o baloba pena mama siliki mama tomboki donc mama azalaki ya kotomboka makasi asilaki na koyeba baki ya kozela papa na ndako te ye kaka koyela papa na kati eglise akotuta papa makofi en tout cas eza ya koyinda bandeko yango ngai Mimi Selunga pe tango natalaki vraiment video wana na kokosa te na koloba verite natalaki video wana esalaki nga pasi na motema nga nalobi nzamba lola koma mutu akoki kokoma na point ya boye koma mutu akoki kokoma na point ya boye aye kobundisa mobali na ye na kati ya eglise abangi batu te aye kobunda vraiment abundisi papa pasteur ezalaki nini toyebi te me nyonso wana eza cause ya nini ya kanda nyonso wana eza cause ya nini cause ya kanda cause ya problème oyo eza nini kanda bandeko na ngai yango wana toye na bokebi nyonso bandeko na ngai pona tomeka kotalisa vraiment molimo na kanda epanzaka molimo na kanda ya kanda ebongisaka te bandeko na ngai molimo na kanda eza malamu te molimo na kanda eza mabe koleka bandeko na ngai bondimela ngai molimo na kanda eza malamu te yango ndeko na bino Mimi Selunga aye na bokebi nyonso aye kotalisa bino ke tokeba na molimo na kanda bandeko soki tolandeli kanda ebongisaka te kanda eza kanda meme Bible ezopekisa biso milimo na kanda Bible ezokoloba na biso tokeba na molimo na kanda paske na kanda kaka wana okoki koboma mwana na yo na kanda kaka wana mingi basala mabe na kanda kaka wana mingi baboma mabala na se ya kanda kaka mingi babebisa ba makambo na bango kaka pona molimo ya kanda eloko tozalaka na yango tango toyeba nanu nzambe te ozokomi kumbisa nga naza mutakanda nga naza mutakanda antuka bandeko na ngai tokeba na molimo ya kanda molimo ya kanda ezo détruire mabota molimo ya kanda ebongisaka te bandeko na nga soki nga na eko betela bino lelo na eko tosolola pona molimo ya kanda bandeko nga moko nazalaki victime ya kanda nga moko Mimi Selunga bomona nga awa nasekaka mingi bandeko na nga nayebi kosekisa batu me defo na ngai ya liboso ezalaki kanda lelo naza lisu ndenge Mimi Selunga azalaki te yango na eko solola na bandeko nazwi bansenema ebele pona molimo ya kanda bandeko mutu mususu akoya kosalo biloko moko po ayebi yo kozaka mutu ya kanda nga na kutama na ba problème oyo bandeko na kutama na problème tellement
bolimbisa bandeko na nga lisu oyo soki otieka poudre yango mpe eye mabe na olinga nayebi te soki elingi natia su poudre te nazoyeba te. Donc bandeko na ngai molimo na kanda surtout soki oza na bato ya mabe pene na yo soki bakomprendre yo kaka silikaka ozalaka moto ya kanda bakokomisa yo mwana bitendi na bango bakokomisa yo lokola eloko moko donki babanda koprovoke yo mpo bayebi kaka oyo na eloko ya moke akosilika na ye na eloko ya moke tosalaka bo wana bakadia mpemba mpe bakotaka na bamakambo wana bakomi kaka kolukela yo baproblème soko oyebi te okomona ke yo moko okomi bakoluka bazangisa yo bato bandeko na ngai yango tokeba na molimo ya kanda bandeko na ngai totala lisolo ya mama oyo amoni ke papa kozonga na ndako me ye alobi na ndako akoresoudre yango te toyebi te likambo nini o mama oyo asilikeli modele boye aye kobundisa papa paster na kati ya ndako ya eglise toyebi te papa paster makambo nini asalaka soka ngumaka papa mama makofi kuna mama pa lobi nga pe lelo lokolo ngumanga na kati ya ndako awa bato bamonaka te nga lelo pena na okende kokundola yo makofi na kati pena eglise comme ça bato bamona nga pena kake nazaka mabe ibeba nango bandeko na nga totala esika mokili ezomema biso yango wana nga ndeko na bino Mimi Selunga ntango natali video wana nazwaki mpe bansenema moko bandeko na ngai antuka molimo na kanda eza malamu te mpona bana na nzambe molimo na kanda toluka tolongola molimo na kanda tobengana molimo na kanda mpo molimo na kanda eza malamu te molimo na kanda ekoratese yo makambo ebele molimo na kanda ekobebisela yo makambo molimo na kanda ekobebisela yo libala molimo na kanda eza malamu te bandeko bondimela ngai bondimela bandeko oyo kutami na molimo na kanda ndeko balobi eloko nyonso na mokili oyo biso surtout biso bato tokoki ko changer soki tolingi soki ndeko yo moko lingi oko changer vraiment mais soko lingi ko changer te oko changer pete nyonso ba changeaka yango nyonso soko lingi obongisa ngo yo moko ekobonga soko lingi obongisa ekobonga na yango bandeko mais soko lingi pe ebonga te ekobonga pete yango wana bandeko biso moko tozala na contrôle ya bavi na biso moko tozala na contrôle ya makambo na biso ndenge nini otambusaka vi na yo eloko nini erreur nini oyo okoki kolongola na erreur nini okoki kotika erreur kutu batikaka ngo te balongolaka erreur likambo nini okoki kobongisa yo moko fo yeba ke eloko oyo en tout cas fo na bongisa yango eloko oyo ezaka nango bien mais oyo penda parti oyo pena ya mabe en tout cas fo na longola yango c'est ça toyeba kolongola ba oyo eza ya mabe bandeko na ngai toyeba kolongola ba oyo eza ya mabe soki totali meme na Bible na biso Bible makomi ya Nzambe eloba nyonso Bible ekosa te bandeko Bible ekokisa makambo nyonso Bible etalisa biso nyonso eloko nyonso tokoza nango posa tokende na makomi ya Nzambe tokomona yango yango nazopesa biso verset moko ya Bible o pe na sepelaka nango makasi elobeli makambo ya kanda topesa diable nzela te bandeko toleka totala makambo oyo Bible na biso ekomi tosimbi vraiment Bible na biso na kombo na Yesu Nzambe oyo eza Bible eza maloba ya Nzambe tango tozotanga ngo toyebisaka Nzambe asunga biso Saint-Esprit esungaka biso makasi Saint-Esprit epesaka biso mayele ya comprendre liloba na Nzambe bandeko na ngai naza mama pasteur te soki peki mama pasteur koya nango lobi Nzambe oyo ayebi badon oyo eza caché kati na bana na ye eza problème te mais en tout cas nalingaka Nzambe nanga makasi yango wana nalingaka
koya pe na makambo ya nzambe po ekoki kozala na jeune fille moko oyo azotakataka mafuta alobi ke nga naza danger nga nayebi nzambe wana te akoki pe kokutana pe na chaîne ya ndeko na bino Mimi Selunga atali pa alobi o pazane pe moi bien azane pe mwasi mo paza pe bien nga na mimona na danger mais nga kanisa kati na nzambe bato kitoko bazala te nzoka bato kitoko pe bazalaka po nzambe pe asala Mimi Selunga na bandenge na ye azwaka pe mwa tana ya kosalanga donc tango pe moto atakataka mafuta oyo amonaka ke na kati ya ndako ya nzambe bato mabende bazalaka kuna bato balataka te bazala kuna bato baza kitoko te nde kaka baza kuna akoki pe kokutana na ba video ya bamidele ya Mimi Selunga ndeko ako hésiter ta koloba pona nini te pe jeune fille oyo aza kaka pe lokola nga jeune pe lokola nga azosalela nzambe azoteya makambo nzambe pona nini te nga pe na teya problème na biso ezali tomema bato na ngambo ya nzambe tolongola bato na mabe tolongola bato moto moko aza ignorant moto moko amimonaka aza danger ke soki asaleli nzambe akomi mbendre soki asaleli nzambe akomi eloko pamba soki akomi kosalela nzambe akolata lisusu te non bandeko wana mpe eza sujet mosusu tokoya nango wana eza entre parenthèse kaka ndenge kendaka pa Mimi Selunga tokoya pe na sujet wana tokoya nango bandeko na ngai bana na nzambe tozalaka pe ngebu bana na nzambe tozalaka pe kitoko bana na nzambe balataka pe na ndenge asengeli alata na makoki na ye na ndenge na ye na lolenge na ye balataka na bango bana na nzambe bazakaka wololo teo ndenge bato mosusu bakanisaka ke soki ozosalela nzambe oza wololo oza kaka bongo non yango biti ya biso Mimi Selunga tolongola jeune moko na mabe esika zalaki kosala mabe esika zalaki neka kotambola ka vi na ye buzoba azomona ka ye aza danger yango biso pe toye na ba media pona kolongola bato na complexe pona kolongola bato na makambo mabe jeune moko akutanaki na molimo na kanda lokola Mimi Selunga ndenge azalaki lelo tango akoyoka Mimi Selunga akoloba tala makambo moko mwasi alobi nga pe yango nasalaka nga pe yango naza nango kutu libala na ngai kufa pona yango tika nalanda mwa mateya oyo tango akoyo akolanda yango akoteya mape ndeko na biso akoyeba kozwa lisungi biti ya Mimi Selunga na kati ya YouTube eza kolongola mutu moko jeune moko na nzela ya mabe akota na nzela ya nzambe po nzambe nde final nzambe aza final yango toye na bokebi nyonso yango Bible na ngai totanga vraiment maloba na nzambe toke na Ephésiens 4 Ephésiens chapitre 4 toke na Ephésiens chapitre 4 bandeko nanga totanga ka Bible bandeko oza na kati na ndako na yo ozotala Mimi Selunga okoki pe kozwa pe Bible ozi pe Bible po o confirmer nini Mimi Selunga alingi aloba soki eza ya solo ekomama bongo tozala kaka te Mimi Selunga ya tangi verset yo potiki ka bongo yo kikaka non yo pezwa Bible na yo obie koma verset na yo moko tangi yango pe o confirmer makambo o Mimi Selunga tangaki est-ce que eza vrai ya des fois mingi pe bakosa biso o mona ka mutalobi verset o verset ona verset na makambo lobi epeseli nango bongo te eza nango pe bongo te mais biso lokwa tozaka bato amen ime ondimi kaka oyebi no te parce que toyebaka te yango wana tokola ne spirituellement pe tokola pe na banzoto tokola na nyonso pe tokola pe na makambo ya nzambe totangaka pe makambo ya nzambe malembe toko comprendre yango eza nini toke na Ephésiens na bandeli Ephésiens verset chapitre 4 verset 26 à 27 totangi na kombo na Yesu nazotangela bino bandeko elobi Bible nangeza na lingala ata moto asiliki asala lisumu te ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te bokeba zabolo alonga bino te boyoki maloba na nzambe bandeko to bandelango eza mulai te moto oyo linga koyoka makambo na nzambe te en tout cas mesana koyoka yango po yango nde kotokotikala na yango nde mai ya bomoi nyonso ekoleka
biloko nyonso bamasolo banini ekoleka me liloba na nzambe ekotikala koleka soki mokolo moko te. Tozongeli yango. Ata moto asiliki asala lisumu te. Ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te. Bokeba zabolo alonga bino te. Oh Yesu. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Nzamba Lola. En tout cas, Nzamba aza bolingo bandeko na ngai. Nzambe aza bolingo. Nzamba aza bolingo. Tolandaka bansenema ya Nzambe, tolandaka vraiment na beglise tant moteya azoteya, toyokaka nini moteya azoteya, nini moteya azoloba, tango bazolakisa biso liloba na Nzambe, tolandaka yango na bokebi nyonso, parce que Bible elobi liloba na Nzambe ebimaka pamba te. Liloba na Nzambe ebimaka pamba te sans que esala effet nango, yango esalaka kaka effet. Liloba na Nzambe eza na ba effet nango. Siko pomona effet ya liloba na Nzambe ezosenga yo moko pe o comprendre. Oyeba ko comprendre, o tirer yango vraiment attention. O tirer attention na yo, oyeba penza ko yoka liloba na Nzambe, comprendre yango yo moko po osalela yango na misala emeka kolongola biso na makambo ya mabe tozalaki na yango tobotama na yango. Liloba na Nzambe soki moto ozoyoka yango ozo changer te, seke okochangeaka te. Liloba na Nzambe soki mwana na Nzambe ya solo bengama mwana na Nzambe ozoyoka yango ya solo bachangeaka. Soki mwana na Nzambe ya solo ozoyoka liloba na Nzambe bachangeaka, vraiment faut o changer. Soki tozo changer te seke toyokaka te, seke totalaka na biso ko okenoka église chauffer baba, mais oyebi eloko ozokendela église te. Bandeko na ngai na expliquer bino sko pona ni lelo na memeli bino vraiment sujet oyo pona milimo ya kanda, to benga na milimo na kanda. Molimo na kanda ko bebisela yo makamde na baki kana ebandeli. Molimo na kanda ko bebisela yo libala. Molimo na kanda ko bebisela yo bana na ona kati ndaku. Molimo na kanda ko bebisela kanda eza diable. Kanda eza diable. Soki toza bana Nzambe ya solo to arrêter tokeba na milimo na Nzambe ya kanda nyonso bayekolaka yango kaka. Yango nga ndeko na bino nga na bombaka te bandeko. O nga Mimi Selunga nazali na lobaka. Na yaka te na témoigner ya eloko moninga, na témoignaka mingi ya ngai. Na témoigner ko témoigner mingi yanga, na linga kolobela mingi vi na nga moko, parce que Bible lobi oyo abongoli motema ya solo akoki koyoka le passé na esonete, akoki koyoka makambo na ya sala sonete. Soki omoni mondimi mwana na Nzambe, soki omoni mwana na Nzambe asali nini, soki omoni mwana na Nzambe azokoka ko témoigner makambo na Nzambe, makambo oyo ya sala te, seke azoka soni obele passé na ye obe loko mobo ndenga zalaka azoyokela ngo soni, seke nano abengami mwana na Nzambe te. Parce que mwana na Nzambe soki vraiment obengami a solo, ndima berel na yo, ndima bafoti na yo, parce que oteyami oyepe koteya baninga muninga pa kozwa mwa implice akosalela yango. Mwana na Nzambe azaka bongo. Bandeko na ngai, nga aza mwana moko na koli na famille ya papa na mama na ngai. Tozalaki ko vivre tobotami 8 na libota na biso bandeko. Papa na nga na mama na nga ntuka bazali ba natie o penza balobaka ya batu ya kanda. Biso pende balobaka mwana ya nyoka za nyoka, antuka na ki mwana nyoka za nyoka. Biso pe tozwaki biso 8. En tout cas toza pe na milimo ya bakanda. Donc nga diana lobaki don Nzamba zo sala. Bandeko na nga misusu na yebi nanu te. Soki ndeni moto na moto ko témoigner vraiment oyo ye azali. Mais nga Mimi Selunga en tout cas toyebani tozalaki 8 na kati ya ndako na ba parents na biso toyebani toza bato kanda makasi. Imaginez pauvre papa na biso azali ko benga biso badia kanda. Donc kapena ke pauvre papa zo benga tala oya lia kanda, mwana lia kanda.
donc tolia bakanda tolia obukuti bakanda vraiment okomi kanda yo moko donc eloko nyonso fosilika eloko nyonso ezalika nga Mimi Selunga en tout cas na koli mwana moko malamu respect na ba mikolo respect na ba mikolo mais eloko oyo bandeki kotungisa Mimi Selunga mingi ezalaki nini molimo ya kanda molimo ya kanda nazali kosenerve mbangu antoka kosenerve yango eyaki nga mpe tinaki mama mobimba kande balobaka liboka esilaka pilipili te me nzamba solo ya liboka esilaka pilipili te donc me nzamba bolingo azolongola azosokola liboka wana malembe liboka mokili okosisa ngo pilipili solo wana pilipili te me soki nzamba azwi liboka na yo asokoli yango na Saint Esprit asokoli yango na makila na ye j'espère que liboka wana me balobaki esilaka sola pilipili te liboko batuteli pilipili esilaka nkemo te me nzambe soki asokoli yo akosilisa yo bankemo wana akokitisa yo bandeko nga nazalaki moto akanda nakolobela nao bandeko na nga te parce que moko na moko fa pesa témoignage na ye po nzambe aza nzambe alinga to témoigner ye nzambe alinga to loba malamu po na ye lelo naza pona loba nano yanga moko bandeko nazalaki moto akanda makasi ti bomona Mimi Selunga awa kanda mutakanda makasi akosakana kutu te balangage ya mabe omeki ozwi yango omeki ozwi mama Kalunga kosa donc nakoza ata leki ya mama Kalunga nayebi te soki nga na mama Kalunga donc nayebi te soki nani nayebi ka te me nzambe kaka wana ezaka ambiance toseka bandeko me lokuta mabe nazoyesa bino en tout cas nazalaki na milimo ya kanda moko okosepela na nga te nazalaka gentil makasi gentil soki nalingi mutu nalingi mpe mutu me soki mpe naboyaka mpe me wana ezaka likambo ya kanda te wana ezaka ndeke mingi bato tokutana na mpe na mokili ozomona mutu tango azolinga ndeti abeta ba mabaku moko eza nango teke oza mutu mabe okoyi mpe kotya mutu mpe na pembeni wana pe eza eloko mosusu tokolobela un jour mais oya lelo eza ke Mimi Selunga azobetela bino ndenga azalaki vraiment mutu ya bakanda nde Mimi Selunga akoli na bakanda bandeko bakanda wana elinga ya kobebisela nga libala un jour bakanda wana soki nazwaka mobali moko azalaki na motema munene te soki nzamba apesaka nga mobali oyo azali na motema munene te peki mokolo te bandeko na nga elinga ekozala vraiment catastrophe ta mosusu oyo nabengaka papa Sami mbele tozalaka te papa oyo asiporte mpe makambo ebele asiporte nga mpe na bakanda na nga bacolérique na nga donc wana nazali komimona mpe na nga nde nazali ngai na ngai soki natie bakanda vraiment namoni ke moto akobanga nga moto akotosa nga moto orke ezalaki eloko moko ya malamu te eloko ya malamu bandeko batikaka me oyo ya mabe bazwaka ngo kundoli yango bwaki yango ndenge ngai moko me na lisungi kaka teke ya mobali obe lisungi kate ya baparent bino milimo na kanda oyo bino bakanda non ezali na lisungi mpe lisusu ya ngai moko na kosenga na nzambe omoni erreur mosusu bandeko tozowumela na mabe mpo na nini bandeko na nga tozowumela na mabe mpo ya des fois toyebaka vraiment ozosala mabe me olingi kondima mabe na yo te moto aza alingi koreconnaitre faute na ye te yango tozowumelaka na mabe soki mutu olingi vraiment nzambe asalela yo yeba nanu koreconnaitre faute na yo yemba yo moko memi okoza pena bato okopo mingi ezaka po tondima baerreur na biso po tondima badefo na biso mingi adefo yalaka vraiment facile te ezalaka pasi vraiment po tondima ke nga nasalaki yango nga naza boye ezaka mais avec Saint Esprit yo moko soko kei bandeko na nga o nazoloba na bino ndenga naza nga nazaka soki nasali mabe nakolala te soki nasali mutu mabe nalalaka te na muteme kobanda kobaluka nga muteme kobanda donc nakutanaka na mutu ana nasenga pardon nazaka facile ya kosenga mutu pardon soki nga naza na faute nazaka rapide
malgré bakanda nanga ona kola nango, mais en tout cas naza mutu ya motema sembo, naza mutu ya motema ya mabete, nayebi kokangela mutu kanda te soki ti liwa ndenge bato mosusu babaka tokoloba na tina ti tokokufa wana vraiment eza ndenge nanga te. Bato siko fo tokomprenaka confiance tant mosusu mutu akoki kolongola confiance epai ya mutu, mutu asali yo mabe eloko mo bomoni pena ke non oyo pena nanga esimba nango su te, olongoli confiance, mais kozala na kanda ya mutu te, kozala kolala kolamukaka na bakanda ya mutu te ke oyina mutu na motema na yo, wana eza malamu te. Nzambe aza malamu mingi, en tout cas meme nazali mutu bakanda, mais motema nanga eyinaka batu te. Ti lelo nayebi nde bayinaka mutu te, toyinaka te. Yango wana Bible elobi na biso tokeba kozala na bakanda, tokeba wapi yango kutu 26. Ata moto oyo ayoki kanda, ata moto asiliki asala lisumu te. Ata moto ayoki kanda alala na afanda na yango mokolo mobimba te. C'est ça. Kanda eza mutu nyonso azalaka na kanda, mais eza na bakanda eza différent. Eza na mutu mosusu soki aza na kanda banda kangela mutu linu alobi ti tokokufa tokotikala koloba na te, wana eza molimo ya bana nzambe te, eza mabe. Wana vraiment bandeko nanga eza malamu te, eza mabe makasi. Mais kanda soki oye yango Bible elobi na biso kanda, soko oza na kanda kozala nango journée mobimba te, kolala pe na kanda te. Ndeko yaya, ndeko mama yo lalaka na kanda, oyebi te soki lobo kolamuka, oyebi te soki lobi tozalaka na bakanda, me tolalaka na bakanda te. Soko oza na kanda oza mutu, oui fosilika ya defeza na bato mosusu asalaki yo mabe eloko osiliki, me togardaka kanda tango molai te bandeko. Kanda ebebisaka, meme mabala ezobeba basi na mibali likolo ya kanda. Biso ba misusu to bande komona kanda ezeloko moko do lokola fier, ozobetela ngo petolo ngana zakamta kanda, ngana zakamta kanda soki na tomboki awa. Eza satanique bandeko, eza molimo mabe. Eana makamu susu soki bateyi ngai lobe na kutami pe na mateya moko etuti nge concorde na makambo nga naza nango adefanga moko omono yoki soni, olobi Saint-Esprit sunga ngai longola nga molimo oyo. Bandeko nanga botala sermon nga na bebisa libala nanga, na nde ya ona bino ke naza na mwa petit témoignage na opesa bino. Nalingaki na bebisa libala nanga na ndenge nini, nga Mimi Selunga tolingani na mobile nanga na 2004 tolingani na mobile nanga akendaki kokunda mama na ye na 2004. On attend 2004 anaki kokunda mama na ye, amonanga asepela nanga toye kolingana na ye. Tango toye kolingana na mobile nanga toye kobalana na 2005. Tango tobali na 2005 mwana na biso pe abotami na 2005. Tango mwana na biso abotami na 2005 bandeko na ngai, mobile nanga asala nyonso avant kutu nanu na 2005 wana tobalana. Déjà tant tolingani ka na 2004 mobile nanga esi akomaki kosala makambo nga na ya poto, en tout cas alingaki na direct parce que kolingana nga na ka tant tolingani na ekotombe a sainte tant na zemi na ndenga baki yoko umela te fo mbangu bandeko nanga. Makamba voyage ebandi na 2004. Boyo kanga be bandeko, makamba voyage nange banda na 2004 wana bebe nanga zana soki na ba 1 mois to bandi procédure ya makamba voyage sala boizongi sala boizongi bandeko esimba te. Bato to sana bo makamba voyage bakenda yangai esimba te. Toye kokoma 2005 zeme komi monene pa na boti ton na boti 2 mois mobile nanga balingai abalinga na église, abalinga na famille. Tant mobile nanga ekobalanga makambo nyonso esalami toye kokende bandeko nanga. Tant mobile nanga zongi atika kinga esika na nde kozala. Tant mobile nanga ye kozonga poto azale kosala sko ba aller retour aye asali moke azongi aye azongi. Bandeko ezwaki biso temps ezale kozanga mbongo te, ezalaki kozanga te ki tozanga possibilité, non tozaki na mbongo. Bo imagine bandeko banda moto abandi makambo voyage na zemi
tobandi makamba voyage na zemi ya mwana liboso na 2004 boyebi voyage nanga nayaki ko voyage na neni 2014 bo compter c'est quoi depuis 2004 à 2014 combien mbula boni bandeko na ngai mbula boni o tosalaki na Afrique tobandaki na mwana moko tokomi na bana mibale tokokoma na bana misato mais kotala bana misato tokoma na bango bandeko na nga maloba na nga ezaki toujours malamu te devant belle nanga soki na moni kaka pasi eleki nazo voyage ezo simba te tosalaki makambo ba esimbi te ngai moko na monoko na nga na koyisa mobile nanga tala na lembi nanga soki boye kaka tokabwana na biso comme ça ya kaka kozotala bana na yo nga pe na koma osala vi nanga mususu bandeko nanga tala seko molimo ya kanda malobo elobisaka bato totala molimo na kanda soki azaki mobali mabe ngai moko nazo bimisa maloba ya bongo mwasi mutakangaka porte me ngai sans le savoir pona kanda nazo milobela babiloko wana ke soki boete tokabwana na biso kaka soki boete mobali soka za modele ba mibali misusu tomonaka ke mobali wana vraiment donc ye penza etali ekutute lokola yo moko po lobibo esa botisi ope bana etali wa sundoli yo mais oya ngai en tout cas azaye ko pesa ande ko lendi sanga azaye ko loba na ngai te ko loba boete ko loba biloko yo te yo zomona pasi nga pe nazomona pasi nga pe na posa pe ya ngwana na vie nzambe soka pamboli ozi mobali moko vraiment akola na makanisi age kutu te parce que age ezo dépendre mobali msa koza mokolo maza na buzoba na mutu musupa koza mwana muke maza na mayele ne bele na mutu ya ngwana baka mutu nde fo esalaka bandeko nga mona kome komona penza na kome komona mokombe na nga rapelanga makambo na bobi ke yu ta ona ye poto mobe na nga komi koloba na nga oyebi ke yu makamso bande koloba vraiment senga pe na na patience tembe tokabwana na bisonga bipapa tika kaka tika oza na raison soki soki ozali na patience to pe na bolingo na nga tembele tokabwana imagine soka zali ba mibali wana ki a profiter na bike bon ye moko pe mtalo ako profiter pe na maloba wana ako profiter na maloba wana ko bake yo moko mutolobi bongo bande kwa koloba yo moko mutolobi na obongo bokabwane bongo ya sani ayepa bande ko oyozo boko eleka bana akeso kote msa bali ne sumwasi mususu nyonso wana ezaki nini esprit ya kanda ozana maîtrise te ya ozana maîtrise de soi te nde nini okoki kotela likambo na yo nde nini nzambe akoki nasambelaka kosambela baninga lelo te me mage kosambela me bakanda pe kosambela pe bele bakanda pe ebele me lelo mimi selunga tia liboso bino bandeko naza mutu ezate mutu a profiter abake ye moko alobaka za sumta kanda to ya soko ye na lingande vérité makasi vérité nde yango elinkisanga na bato te kanda vraiment kanda comme tel nde nazaki ezala so te me vérité bato nde siko balinganga te mpo na vérité mpo soko yo ya oprofite kalobaka azaka sumta kanda to ya na bajeune mabe okutana nde na vérité vérité nde awa rien que la vérité repasse te donc pas mimi selunga linga aza vérité parce que nzamba aza vérité yesu aza vérité azotalisa biso tozala bata vérité bandeko na ngai tango yo moko imagine mwasi oza pe na mboka musika mobali yango pa azane pe na poto akoloba peke soka aza mobali mabe bon ye moko alobi nanga ke alingi ne parce que nazaye koloba ona ba jeté nazaye ko bango vraiment na ba jeté wana motema kanda se lati motema na komi siko kopesa sikoyo to loko pa mobile nanga mage nazomona nyonso wana oye moko azosala nazomona mobali ya bato bandeko botala mobali aya kofandela nga 2 ans en Afrique 2 ans atiki mboka poto oyo nga moko na ye lelo soki motabi na wana ke esala ta 6 mois na Afrique ta mosu na olinga na nga te naza nanga na ba entreprise te naza nanga se na babiloko nini te kana ke kaka na Afrique 6 mois na fandi na yebite so na okoka mais ye afandela ngai depuis 2009 à 2011 aye kozonga ne bandela 2011 azonga bato musutu bakoma ko bambali nanga ba refoule ye boye na boye mais nzoka biso moto yebaki eza nango bongo te toyebaki ke eza bongo te
kande baloba ke likam na yo moko soko oyebi yango okoyeba yango okoyeba ndenge ezotambola nde kaba baka ngungi na yo aswaka yo moko oyebi ngungi na yo aswaki yo esika boye muta to betele lisolo pasi amona ka normal donc nga siko soki pasi wana batu bazoloba basoni wana nakomi kozongisela yango siko mobile na nga na bakanda omona muta batakobenga muta kobenga boyoka kanga na ndi kopese mangala mabe ta musutu tosola bien te oyoka mutu ango azapeka na kimia aoyebiso kaka nzambe asunga bon na kati na ngai imagine mutaza mobile aza musika me yozo meme na bakanda omemeleka na basystème bakanda po yozo mona siko ke oyo siko bato azoloba yo mo falo comprendre que non amona nde ko comprendre mutabato omona soka afandisi nga bi yozo comprendre te nga pe na pasi nga pe nazomona pe pasi nga pe na posa bolongwa boya meza pasi ya posa na ngai te eza te ke na so yalaki ke na bino na god mbe na mema bino na god na ye na bino talaka banda to bandi banda na mwana liboso azaki na ozali na zeme ba 1 mois to bandi ba démarche ti boko okoma na mwana bana misato siko bande ko botala nanu charge wana botala nanu biso pe bato totonga kakaka totonga kakaka azui susu zeme akomi na bana mibale akomi na bana misato akenda ka poto te oke likamba poto ezaki kutu vraiment te ke motive penda ke eza ekomi o esilikisa sanga eloko nde ya kopesa nga nde kande koma ki ba matongi ya batu ozobima oza lazy te me yo moko oza lazy na mobile na yo na libala na yo libala pe babala ngo ka pona poto tenga na zai koyebisa mingi batu simba te poto ngai to alinginga abalinga atika na ngote tokozala na biso eza problème te mema memenga na mboka mema memenga soki wapi tokofanda parce que nga nalingaki poto te nalingende mobile mais eloko ezali kosala ke esilikisisa nga bakotonga ya batu ozomona ke biso moto ebika biso baafricain nde tozaka esika pesa yo appui esika puye yo esika peso banini mutu musu donc bazotonga yo kobota pe paya wanga pe na lela kobota mama libato zobota kaka donc bato bazomonoka lokola bazwa na bonka kosakanela mususu bambo kutu mobali yanga zakane na mwasi na ye misusu baloba na ndenge na bango donc nyonso ane komi ko nerve mutu faloza pe na Saint Esprit ozala pena ke non eza bongo te mobali yanga soka bento moko to sola bien moko mona bakanda est-ce que comme zonga pa na ye nazomaka kwa yaka obebisa vie nanga okay ezaki bongo te bandeko yango wana likambo ya kanda bandeko eza na bato ebele babebisa mabala na bango likolo ya kanda bamoneka ye danser bamoneka ye mutu soka nganja ayebi konganza bamoneka ye soka lobi ayebi koloba ye pena muta lobaka soka don soka meli moto afanda akutu te do soki sa ye deja moto se peli kaka soki moto se peli vraiment bandeko nanga totala diable esika zomema bato eza na bato ebele nga nayebi basere ebele babebisa bamabala na bango nayebi bafrere ebele mabala ebeba mpo na nini likambo bakanda osali mabe na kati ya ndako mobali aloba no boye yo kaka oyebi ebele yo kaka madame raison yo kaka muta munoko oyebi kutu kosenga pardon te mabala ebele bakouple ebele ezokufaka mpona makambo oyo tosengaka bapardon te yo kaka oyebi kaka osali no mpe mabe pe te meme balobi no osali mabe yo osali kaka mabe te osali kaka malamu nyonso wana ezobebisa biso ezobomisa biso mabala ezobebisa biso barelation ezobebisa biso barelation bandeko ezobebisa biso barelation tokeba ndenge papa moko abetaki lisolo mutu mususu azwaka musala te bazwe na musala me tellement aza kolo kanda abeti na chef likola kanda beti chef kenga na sakanaka te abeti chef likola kanda bato mususu babeta babokilo na bango mpo na kanda nga mutu asakana nanga te na kobeta yo bokilo zwi mpe na bagauche na yo après lobi libala ekufi mobali abi non lokolo betaki mama nanga esili kaka mibali mususu mpe babeta babokilo na basemeki na bango ke nga nasakanaka te nga naza yandi mosi soko omeki na mlakisi yo mwasi mpe lokolo obeti ndeko na obeti papa nango obeti mama nango obeti ndeko nanga esili mabala mpe ekufa barelation na bakamarade
tant mosusu oza no na eloko mo pena ke camarade no asali yo mabe te yo moto osali mabe mais tellement oza motu kaka ya komimatisa mpona bakanda babangaka yo moto ozaka kanda oyebi komikitisa te olobi ngai na kokita te barelation ondimi relation ekufa ntango mosusu ndeko wana mpe azali kosunga yo na makambo moko boye me lokola yo oza moto akanda oyebi kopesa baninga chance te oyebi kaka komona ke ngai naza kanda soki nasiliki otikali mpe yo moko okomi mpe koke kolukaka barelation mosusu me ntango mosusu alaye na relation na yo moko oyo mpe ezalelaki yo malamu me yo obebisi yango mpo nini molimo na kanda molimo ya kanda ebebisaka bandeko bondimelanga kanda eyebi kobongisa eloko te batretaka eloko na kanda te nga deja se na comprendre makambo oyo eza na bato mosusu bakomaki koprovoke ngai mpo bayebaki point faible nanga eza kanda bato ebele ezala na Europe ezala na nini na Afrique bato ebele bakomaki koprovoke nga paske bayebaki point faible nanga eza kanda soki ete osali kaka bakoyoka kanda akopesa lingala mabe siko bato abo balingaka babimisa yo mutu mabe mutu mosusu asaleli yo deya likopa yebi deya point faible na ye ke point faible na ye eza boye se nasali ye ka boye akoya yumuka awa donc bokomonaka ndenge azalaka asaleli yo deja plan bandeko asaleli yo plan eza na bato ebele nge ekomelanga bambala ebele bamakambo oyo mutu asaleli yo plan pena mpo abimisa kaka mutu mabe po abimisa kaka ke yo mpenza oza mutu mabe ntango mosusu mpe asabetaki lisolo bomone kaka azalaka buta bacomportement boye asali yo mpe eloko boye ekomelanga bambala ebele bandeko mpo na nini molimo ya kanda mutu nyonso akomprenaki ke ye azalaka na ye bien me asili kaka mbangu akanga akanda ekomi lokola bakomiso lokola eloko moko boye akosakanela bakomiso lokola me grâce ya nzambe telema ezaka kati na biso mbamsu po siliki pe po na liboma te ngai naza mutu akosilika mutu bakanda nde nazalaki ezolonga malembe sili nyonso te me naza kaka mutu bandeko me nga mo nazotala degré ezalaki na ndenge ezokoma nzambe aotya loboko paske nazosenga nga moko nzambe alongola saint esprit mpe ezosunga ezosala mosala nango me eza na mutu mosusu akoprovoke yo vraiment akoprovoke yo mpo ayebi ye lokola azaka mutakanda akotika te donc akolanda ntango akolanda ngai na obima nanga mutu malamu ye akobima mutu mabe ka nde nalobaka bahypocrite nde bazalaka hypocrite aza ndene hypocrite akobeta mbata ma ntango yo kozongisa kaka mbata ye abetaki yo bato bamonaki te me yo sikoyo na bakanda wana lokolo abeti ngai yo mpo ozongisi bato baye komona ya yo ntango bakomona ya yo après yo mutu okota na baproblème yo mutu ekokoma kutu ye mutu abandaki nga ok ye mutu abandaki yo bandaki te ye nde mutu abandaki yo ye mutu abandaki yo sikoyo lokola yo zongisaki ya ye bato bamonaki te ntango abetaki yo ntango yo kozongisa nde alebimi nini yo mutu mabe eza mpe lokola milimo akanda soki mutu sa comprendre ka yo ke point faible na ye ezaka kanda ndenge bato mosusu bakomprenaka nga ke point faible na nga na silika pampamba ekomaki eloko moko ata oza na problème na ye ta koluka eloka baproblème mpo osilika ye azwa raison bato balobake mimi mutu aza mabe asilika me kosilika ngo mpe ya mimi ya mutu aliboma te kosilika mingi ezaka mpe osiliki mpo mutu azosala mabe mutu azosala mutu alingi verité te bato mosusu alingi verité te aza mutu ya verité te okolobele verité boye olingi otie na nzela ye amoni oyo oza mabe yo mpe ntango omonaka eno epesi yo mpe kanda bokomi mpe ka bongo me kanda onga nazolobela eza ke to arrete kanda eza malamu te tolalaka na bakanda te na mabala mingi bakufa mobali akufi na se apongi mpo nini basololaki te moninga obe mwasi obe mobali mingi bakufa batikala baveve mibali mingi batikalaka boye sa mwasi ne akufa mwasi akufa na se akanda betaki mwasi na moi balobani mpe te mwasi alali bo akufi mosusu mpe abetaki te ka mwa badiskussion mike boye moninga ata mosusu deya nzambe abaki akozwa molimo ne na butu bolali na bakanda diable mpe lokola alingaka bongo ye akoti lisusu kati na bino atie bino su mitema makasi ebele ngai nayebi bahistoire bato ebele
mwasi akufa na se apongi batikala kolobana te, mama na mwana bakufa balobana pe te, mpona ni bafanda pena ndako moko me balobanaka te mpo kanda eleki. Moto akita aza te. Eza na bato mosusu tozoloba likambo ya kanda, me eza na bato mosusu oza na kanda na ye te, me ozomonaka moto yango ata kutu nalobi tosala so tokobongisa na biso te mpo ya linko abongisaka na ye pe te. Sengela eka bolimisa epai ya Nzambe, oyo nde eza plus important, kozala na kanda na motema te. Tozalaka na bakanda te ya binemi ke ndenge na boye pene enemi gere na nga, tozalaka na bango te, tozalaka na babiloko wana te. Nga Mimi Selunga na kobeta tolo te, nazaka na enemi gere te, ke nga penza nakangela mutu kanda na ba pe aye ti pena tokokufa penza totikala kolobana te. Non, confiance na kolongola confiance na nga, parce que confiance babatela kango. Soki mutu asali eloko mobo de sho monike o aza dangereux, confiance na yo oza na droit kolongola confiance, mais kozala enemi ya mutu te. Kozala mutu te ke otia bato ba binemi, donc okomisa bato ba binemi, bopesa na kasu mbote te, bokutani nesika bobeta wana eza malamu te. Mwana na Nzamba koza boye te. Confiance eza confiance, ennemi pe eza pe ennemi. Mutu mso kolongola confiance, mais linga ye na motema, linga ye kozala na kanda na ete, parce que kanda yango Bible ezo pekisa biso kanda. Eza na bato mosusu ka yina yo bosala na likambo, ayina yo makasi, surtout bato nga na lingaka te, ayina yo na motema me azokosa kosekisa yo. Wana susu baza bato mabe yo babomaka bato. Malamu kutu mutaza mutakanda ke mutaza la bongo, aza na kanda na wana motema me azoya kokosa na kosekisa yo, wana susu ebomaka. Me o nga lelo na ye kolobela bandeko, tokeba na milimo ya kanda. Milimo na kanda, kanda. Okokosola na bana na yo te, okozala kamarade ya bana na yo te, po yo ozala kaka kanda, ozaka kaka papa kanda, mama kanda, na bana se bayeba yo kozala kanda. Milimo na kanda eza mabe, basenga Nzambe, Nzambe longolanga molimo na kanda. Nga na fukama na loba na lelela Nzambe bambale belenga binzambe, longolanga molimo na kanda. Longolanga molimo na kanda, kanda eza malamu te, longolanga molimo na kanda. Longolanga molimo na kanda, nazaye ko bondela Nzambe, ti lelo na bondela Nzambe. Nzambe pesanga maîtrise, parce que eza normal, naza Nzambe te, naza mutu, naza na ba défaut na ngai. Mutu nyonso paza na ba défaut na ye, mais so eza plus important comprendre défaut na yo eza wapi. Défaut no ezalaka nini kweisaka yo, nini salaka yo okweya, esika nini okweyaka mingi, eloko nini salaka ke yo okoka kotika kanda te. Il faut comprendre yo moko. Soko comprendre ngo eza lokola lisumu. Soki mutu no sa comprendre lisumu eza mabe, ke nazo sala lisumu fona tika mabe pe okotika mabe. Mais soko zo comprendre te kozo sala lisumu, ozokosa conscience na yo. Eza na bato mosusu pa yebi pena ke nazo sala mabe, me azomi kosa azokose komisala nini, azokomisala nini, kokosa conscience na ye kwa. Eza na bato ebele bakosa conscience na bango, ayebi pena kazosala mabe mazokosa conscience na ye. Ke nga na salaki nange loko te, azolinga mipesa ba raison bele ye moko. Non, me yo moko kati na conscience na yo ozokosa ngo te, ozoloko kosa nde ya baninga. Eza malamu te, to misunga bandeko, to yeba komisunga. Soko yebi pena kozaka na eloko moko, yo moko penza Saint-Esprit moko efandaka elobeli yo pena osali mabe, to yeba. Toyeba kolimbisa, toyeba kosenga pardon, toyeba kolimbisa, tozaka na bakanda te, ke bando kangela mutu kanda. Eza na bakanda msupo edike mutu, me yo moko kati no bike nazaka na problème ya mutu te, me ne loko mutasala kinga bon tozala nanu boye, wana peza ndenge mususu. Me oyo nga Mimi Selunga nazo bakanda wana ya kati ya motema fidititi wana kolela mutu pena nganzi kolero ofandisa ngo kati na yo. Nzamba lingi biloko wana te, kozangisa mingi bokonza likolo. Kanda ekoya komemelo malade, kande komemelo ba AVC, kande komemelo ba biloko ebele. En tout cas, nazwaki ba enseignement ne sala kinga malamu moko, papa wana teya kitoko ngoka lobi eza na batu misusu, eza na batu ebele bazwa ba AVC.
eza na bato ebele bazwa ba AVC eza pe na bato misusu pe donc soki asiliki ye moko akoma komibatela nakosilika te mposo ye nasiliki nakoya kozwa nakokweya AVC awa donc bato bakoma kobatela kosilika te ye soki asiliki omona biso bato toomona ngo eza donc bagrade ke bazobatela ye kuta asilika te non tosenga Saint-Esprit bandeko tosenga molimo mosante esunga biso elongola biso nyonso eza ya mabe kati na biso po tozanga bokonzi ya likolo te nzambe alingi biso bandeko tokeba bandeko na nga tokeba donc merci beaucoup bandeko ezalaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga nasepelaki lelo pena mokolo lelo naya na partage na bandeko ponga pe na tutisamaki ngamo pe na tutisama dia na bamate ebele mpo na bakanda pe nazaki muta bakanda makasi nzamba lola azosunga malembe bakanda ezokende en tout cas ndeko moko po okutama na video nango za muta milimo akanda okitaka te yo soko matika komati yeba ke eza milimo mabe eza milimo ya nzambe te koobebiselo libala ekoobebiselo relation musala ekoobebiselo ba relation makambo ebele ekoye kobebiselo makambo ebele na bato balingaka yo bakoboya yo po nini yo zaka muta bakanda ozaka mutu do soko onganzi okitaka te tokeba bandeko toyekola kosenga pe pardon tango o reconnaître mabe na yo osali moninga mabe senga pardon moninga pe soka a reconnaître asalaki yo mabe aye kosenga pardon ndima pardon moninga na motema moko ndima yango na bolingo tango ndimi pardon moninga kotikala so na ba NT eza bongo bandeko naza fidèle te naza parfaite te mais tozaka bana na nzambe tomeka koluka kosala malamu tomeka koluka koyekola kosala bolamu pona nzambe lobi tango akoya tozanga te na bokonzi na ye akende na biso elongo tozanga kokende te bandeko lifelo eza pasi bandeko lifelo eza pasi talaka soko zoki mwa pota na cuisine boye mwa moto ndenge ezalaka bongo kende kozikaka na yo kaka tobongola mitema bandeko tokeba baerreur mike ya bakanda ya bamakambo ebele ya komonte pamba oyo tomona ke toza danse ntango ozosala bongo ezalaka danse te sopaka biso na miso ya nzambe tokeba bandeko merci beaucoup napesi bino nyonso bamerci ebele nzambe alola mona bino apambolelanga bino ndenge bozotalanga wana nazosepela apambola bino koleka naza na moto na kodedike te me na dedike émission oyo na bafani nyonso na bandeko nyonso oyo botalaka Mimi Selunga ntuka nzambe alola apambola bino amona bino bandeko akutana na bino bandeko na nga nzambe apambola bino vraiment apambola bino ebele bobosana te bosabone bokomante bolike video bopartage mateya bopartage baconseil ya Mimi Selunga ekosala Mimi Selunga babien makasi na pamboli nzambe mpona bino vraiment nde botalinga nzambe alola aza na bino merci beaucoup ciao